Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Likambo faire par ya Malika. Ezongi lisusu d'actualité ndenge nini? Bellevue. Boyete s'il te plaît. Boyete maman. Yango ekomande nyongo depuis Malika. Apesa offert pas. Ekoma nyongo depuis opesa mutu enveloppe pour na soutien. Likambo ezolekilanga makasi. Nafandi na okina mawa. Après avoir commandé la publication, il y a attaché de presse à Bella pour na Malika. Peut-être pour comprendre, il faut expliquer bino moi ne bandel pour bon na photo à Popine. Tout tourne autour de ça. Donc Popine a comme un problème na Bellevue et puis na famille Bota parce que Bellevue afandaka na bato mo na restaurant na ye baotonga Popine ndenga akende ko jouer pa Jérémy batie mosapi to ba pointer ye quoi isika mutu azwaki voice mon kande zalaka bofandi na restaurant ou quelque part botonga mutu et tout toka mutu aza ko enregistrer bino mokili tout ça n'a pas attention munguna za musika te ka tout to batongi Popine ndenga kende ko jouer et pas Jérémy na restaurant ya Bella ba pointer ye alors esika bafanda kana mutu azwaki bango voice azwa preuve azwi preuve wana ake opesa ngo Clark ya chaîne ya Nushka. Après ye azwi yango aboyi na ye kosala émission alingaki na ye kobima chongo te bon peut-être pe bilo musu ezalaka so likambo ekomi obo kosala émission po oza peut-être na ba affinité na mutu wana olingi ko blesser vraiment mutu wana tobi te eloko to suki na ndenga famille yoka voice mais zala mayele zala prudente nda yokisaki yango Popine pe ayoka na ye mais ba jour au fur et à mesure Popine ayoki voice Bellevue asa productrice ba jour ezoleka oli ba benga ya obeta tournage po ba moni ba comédie ba vivana bon wa théâtre eza musana na ye Bellevue eza na besoin service à Popine ya te ki a futa mbongo ya musala sali tete a futa mbongo ya musala sali donc Popine soka jouer pa Bella futi mbongo na ye mais Popine asali constat ba jour ezoleka ba jour ezokende et kabenga ka kokolo donc ba benga ke sous pas Bellevue te silence total siko parti wana nde na omituna donc yango Bellevue vraiment azwa problème makasi na Jérémy donc na Jérémy elo nengo asala Bellevue etikala soki ndenge nini yango koyebona kiso ye mutaki ka ko jouer pa Jérémy boye Bellevue akomisi ennemi na ye en tout cas côté wana penza nde toyebi te lo one eleka entre bombale soki ezaka nde Jérémy alongwa na ye mais Jérémy aza mutelibosa longe pa Bellevue te mutaliboso te et puis na ba musicien kuto omona ngo ya mokili même ya nzambe toti komona frère moko a travailler kutu na pasteur Moïse Mbiye anie penza banzemba Moïse Mbiye azao sana na bibomba donc ko nie kutu eza makambo moko te ke ya sika ebimi sika ye sika eza nouveauté non ezalaka nango donc ce qui Jérémy alongaki pa Bellevue eza normal parce que soko lingo évoluer yo moko na carrière solo soko bande ko travailler pa muté osengaka ko longwa
et généralement ba leader na biso balingaka te bato balongwa mpo bamonaka soki olongwe ye mpo bando omona claire ndenge ya omona claire mais tomoni mpe Jérémie amona mpe claire na vie na ye amona mpe claire na vie na ye tomona mpe Jérémie mpe bapotoko Jérémie mpe Dubai Jérémie mpe Turquie Jérémie mpe contrat mais Popine amonaka ya silence babengaki esu na bafilme te babengaki esu na bafilme te Bellevue pendaka kipaka kokolokara yo kepa Jérémie tikala kuna mawe alors ntango basalaki activité baotaki kosala awa ya le 8 mars activité basalaki ya le 8 mars oyo makambo ya ba $10 oyaki kobima wana Popine ye mpe azalaki na kati na Laetitia Momba mpe azalaki na kati ozomona bango nyonso bazalaki na kati alors ntango Malika amoni Popine na kati nde alobi Popine eske yo mpenza okoki kowelela $10 na niveau na yo oza mwasi ya libala okowelela $10 te mpo opesa mobali na yo kilo pesa mobali no kilo parce que $10 wana eza eloko te eza na kaka mbongo ya transport olie oya obima bongo ozomona ce n'est pas bien alobi alors chroniqueur ya Bellevue ntango amoni bongo aye kofinga Popine na mobali na ye non chroniqueur abela eza pasi bapartenaire na biso tosalaka na baréseaux sociaux bazobimaka bavictime ya bato moko ya mauvaise foi kwa mpo mobali ya Popine asalaka théâtre aza moto ya théâtre non mpe na moneta pas un jour à libala on dirait inaperçu chroniqueur ya Bellevue aye afingi Popine na mobali na ye nde ntango Malika amoni bongo aye koloba alobi ntango alobi likambo ya faire part ebimi ndenge nini ebimi na publication batie na Facebook naza nango awa na kotangela bino publication wana na kofula na nga page wana te me na kotanga kaka publication bakomi parce que likambo ya $10 soki mpe nzambe na ngai eza na biloko mosusu avant natangela bino publication yango nga lobaka eza na biloko mosusu eza na bakado mosusu bazwaka te donc bon en fait Malika pa yebaki nete ke Bellevue ozala bongo to eza comportement na parce que Malika balisa ida ba 4 ans te ba 5 ans te mais likambo a faire part wana esilaka te est-ce que Bellevue aza mutu oyo aza la seule personne oyo apesa Malika mwa eloko mpona libala na ye est-ce que mobali ya Malika aza moluba est-ce que na baluba mpenza mobali ya moluba ndenge wana kotika mpenza Bellevue abala mwasi na ye abalele mwasi na page yango bakomi boye papa pekisa mwasi na yo kala te nazoya na analyse ya somo Bellevue kandi asalaka mabe ndenge asungaka yo na mwasi na yo bobalana yo Malika ozoyoka te na kofinga Bellevue ezoba ya mobali na yo alobaka eloko te ok merci que la guerre commence donc na mituni question ka $200 oyo po mbongo wana ezalaki $200 Malika alobaki mbongo oyo Bellevue apesa ye ya faire part ezalaki $200 nga mpe na balati badepense nanga libala $200 eza eloko te $200 nde eza mbongo ya doti $200 nde eza mbongo ya sale $200 eza eloko te est-ce que Bellevue aza moto ya liboso apesa motu faire part na mariage to na anniversaire to na ndenge nini
Est-ce que Bellevue aza nzambe ya nani? Nayebaka émission moko boye Malika asalaka ayebisaka Bellevue alobi bela omoni mbongo nopesaka nga ya faire part ezalaka $200 yebisanga place nini nakende natia $200 wana kozongisa na déposer $200 wana po kimia ezala po depuis nazwa $200 na yo nga kimia ezala te ezala ressource te. En fait, à moi petite histoire Bellevue akangamaka mingi na ekirindika akangama na ekirindika mingi mpo ekirindika bafingelaka esila mais malheureusement ekirindika epanzana et une partie ya bekirindika bakoma na bango kokumisa mpe sila bakoma kolobela bakoma pardon kosala ba analyse ya sila puisque yamonaki toso na problème na sila te Bellevue approchaka bango mpo basalelaki ba analyse contre sila aponaka bango mpona bongo mais sila tala attaché de presse donc ye aza koatake nyonso bon bato mosusu baya kolobelanga balobi olingi nini Bellevue aloba nini ke bolobela asui likamba 200 wana te napesa yango Malika problème eza boye problème biso tozo tage Bellevue na likambo pe tozo benga ye hypocrite eza ndenge nini ezalaka na lemba nga na yebi ndeni ke ezalaka na lemba je crois Bellevue nde azalaka kobela si j'ai bonne mémoire Malika azalaka kobala na fiancé ne Malika babetaka tour et pas Bellevue na lemba je crois et puis Bellevue apesaki bango enveloppe place apesa bango enveloppe wana ezalaka place eyebi kaka Bellevue mobala Malika na Malika apa bango misato wana moto ayebi makambo wana eza te siko likambo wana ebima ndenge nini na réseaux sociaux parce que moto abimisa likambo wana na réseaux sociaux ya $200 to ya faire part ezalaka demer nde abimisa yango ntango demer abimisa yango tocomprendre ka bela moto alobi place ebimisaka bela mabe yango wana yo opesi moto enveloppe bozalaka bino misato demer ayebi yango ndeni Demer ayebi yango ndeni mpo akomisa yango masasi abeta penda Malika ame libre bo non mobali ya Malika aza moluba penda otika penda Bellevue atika penda bala mwasi na ye non kozwa penda biloko ya bato mosusu eza ngambo biloko mosusu ya moto mosusu boye soko ozwi yango boye okomi lokola na singa na kingo okangami vino bekomi foka kopesa explication après explication parce que ozoyeba te nana oyelo susu donc masasi wana bakoma koutilize yango masasi wana bakoma koutilize yango avant naleka na réponse ya Malika po Malika pa répondre Malika tika yango te a répondre mais na olinga natangela bino quelques commentaires parce que wana eza na Facebook natangela bino quelques commentaires ya publication wana non eza pasi non mokili eza bizarre ti mokomsu to andoloba bakotisa ya matanga pe comme problème nzambe ti moko mosusu tolamuka boye cotisation ya matanga ekomi mpe kosala yango ba-analyse omoni tozawa ti mokolo mosusu boye cotisation ya matanga ekoma sujet ya koloba mokolo eza toza kaka poso ya libala mwa $200 boye
ekomi bongo. Ebongo sikoyo cotisation matanga ekoma nga na matanga natiaki boye, nga na matanga natiaki boye, ekoma bongo, ekoma bongo, ekoma lelo te lobi te, ekoma bozala na tanga. Mutu mosusu bakomante parce que bato baza d'accord nango te, bakomante mosala ya mwasi etali mobali na ye te. Apo bato mosusu azongisa lobi ntango bafingaki mobali ya Bellevue eske etalaki ye. Mutu mosusu alobi bakotie kaka mobali na ye asali yo nini, vraiment Bellevue aza nzambe ya Joseline, ya mobali nini po eza mosala na ye apona. Mosusu alobi bino penza ndeti analyse nini okolobela mania, toyebi deja ke Bellevue nzambe mutu abalisa bango, bobengaka Malika deja fi ya misapi. Lobaki banda kenda libala nzambe Bellevue mutu aliesaka bango wana nde ya sika. Commentaire mo bizarre bon, eza commentaire moko eza un peu moi malin to lokango bino penza ndeti analyse nini okolobela mania, toyebi deja ke Bellevue nzambe, donc Bellevue aza nzambe mutu abalisa bango, bobengaka Malika deja fille ya misapi. Lobaki banda bakenda libala nzambe Bellevue mutu aliesaka bango wana nde ya sika. Ponga na tikali komona place mania afingi Bellevue te, au juste bokokaka mafinga te pona modèle Rémi afingaka sila soki ezalaki yombele nyonso message ke ezongi na moni mutu mosusu encouragé alobi loba nanu mosusu ayebi soki toyebi kebela mutu abalisa bango seke boza bino nyonso ingrat vraiment. Mais demain asasi bana na bino kuna na émission bo répondre pourquoi bino kaka Malika mania afingaka te. Mutu alobi on dirait wa mapanga, mutu alobi finga na yo ekolongo na bango eloko te, yango mbongo bosunga bango ezalaki combien po azongisa ata yango balisungi mususu na vie ekomaka ngambo. Pardon, joli couple nango na oti koloba balisungi mususu na vie ekoma lokola ngambo. Modèle kovo na bino afingaka sila soki ezalaki bino na yebi te. Mani a jamais afinga Bellevue asala nda analyse na ye, c'est tout yo nde okoyeba mani ya madame mususu alobi na otanga na ata sur 5 commentaires bon to leka na réponse à Malika pour Malika répondre afingi Bellevue place nini po tika makambo etali mobile ni te bafingi. Mutu alobi ba faible Malika afingaka te soki aza na émission asolaka pembe na respect nyonso ata oyene ya sika eza te ye pe abombi munoko na se alipeka te ye pe abombi munoko na se alipeka te. Okozwa droit de réponse ya très bonne qualité bofinga mobile na ye aya kaka ye moko aza na mobali moko très mature. $100 ekobala mutu, voilà $100 ekobala mutu. Okosumba bebe bela lele Bellevue mutu atiaka bafille misapi Malika finga te en passant couple kitoko. Mutu alobi bino kutu kofinga bomona yango neti biloko akolia chaque jour bobongolaka mitema boloba kaka bela mutu apesaki mbongo libala bapage polémique tokokite yango kala te, totala bopesaka pe basujet ya bino kaka kofinga wana penzi okosi asalaka baanalyse na ye sans mafinga. Cotisation apesa bango yango elukela bango problème toni kasi alingaki azongisa yango ayebi ke bino boye kozwa $200 boyaki te mpona nini. Voilà place oyo na ona esa bino ke ngamo na yoka deja Malika alobaki ke aza na $200 alingi apesa bino atia yango wapi po bino bozwa ozomona
Non, pour na ofinga mutu, ça a besoin ya ko avertir te. Pas si vraiment tu ebi ki ozo lokaliye bani. Mais dis-moi après, koye bana, tu vas gagner quoi? Ton éducation est très inquiétant. Ozomona. Bino bo supporta ma finga te, ba supporta te. Oza bilobela sunga ye na nini? Allez sa bat na fête, sali kolata na bango to nini? 250 bo sila soni Bellevue Star mais mariage ya ko batama âge na ye deuxième femme sia. Omoni ba bakuku nde bofingaka bela soki bafingisi la bokomi kolela mais boye bino nyonso na ba commentaire kofinga nzambe a continuer kobimisa bino kaka na poisa yo eza compliqué nazozwela bino rapidement réponse ya Malika na kosala ngo mpe natangi mwa ba commentaire après tokoshite na biso pour Malika a répondre ye natanga rapidement Malika a répondre eza pasi eza na ba masungi mususu ezaka compliqué eza très compliqué mutu mususu asungi yo po a charger yo omoni a charger yo ekomi ka likambo ke ba rappeler yo Malika lobi en tout cas bozangaka makambo ya kosala bomonaka bela OK en tout cas bozangaka makambo ya kosala bozala natila bino awa poza bien. En tout cas, bozangaka makambo ya kosala, bomonaka bela na civil nanga. Bomonaka bela na mariage nanga, soki ye mutu abalelanga. Soi-disant, bokende kotuna ye bien, soki ezalaka ndenge bokanisaka lokola bino nanu bobala te. Bozela mukolo mariage ekoya na nzela na bino nde boko comprendre ko balela mutu na faire part. Soki eza eloko moko bino bomoni mutu nyonso aza mutu ya kolela lela mobali nanga aza Roger Kalala te ni Da Costa ni Teddy nga koma Teddy Ngalapa. Alors soki pona faire part ezalaki pona nga et non pona mobali nanga po bela na mobali nanga bayebanaka te. Voilà. Donc soki sentime matio finga na yo bébé menga pe critique na kosala ndenge na salaka pona batu nyonso bokende epa demer kuna bozo koka te. Awa bolingi boyelanga bêtise soki ofingi mobali nanga nde alonge mobali nanga vas-y chérie bisous là-bas donc atie nani oyo donc attaché de presse peut-être aoyeba penza rôle na été attaché de presse oyeba penda rôle na été donc selon ye rôle na ye eza nde kofinga ezolekela nga nazotanga mwa quelques commentaires parce que tokenda biso koshite eza pasi tokomoni makambo oyo Bellevue oyo ya faire part oyo ezobangisa biso kosenga yango bomoni Louison akufi po anini mutu akoza na likambo alingi pa loba monsieur kaka raisonner ke soki alobi atomboli mungongo asenga lisungi na ye ekoma buzz lisungi na ye ekoma na ba mission lisungi na ye ekoma na ba palabre lisungi na ye ekoma basali ba panel yandi kolobela lisungi wana alors que Nzambe asala biso na bato asala biso na banyama te asala biso toza place moko toza bato ke so likambo ezali okoki ata kosenga Bible eza na Bible ti demandez on vous donnera cherchez vous trouverez frappez on vous ouvrira siko biso na mokili tolingi tolongola liloba Nzambe tokomisa ngo abanda kobanga kosenga ezolekela nga likambo ke
soko pesi muto faire part pesa obligatoire te bela to ke non pe no la bete no bordi mo ka kilo bo maman faire part eza pas obligatoire te muto ko sengo pe faire part ou pe na za nga na ngote muto ka ngo pe te obligatoire te ce n'est pas obligatoire donc soko pesi muto loko donc lelo tala ya ko finisa na ekolo mususu o ekola bato eza na on a problème te yonde muto ande problème peut-être oza musenzi to peut-être en tout cas je comprends pas non comprendre te soki omoni ke oza okanga munoko no te okoka ko aider bato te sans intérêt sans retour okanga ngo pasi so opesi muto wana ako soutenir muto mususu te mais mama kokaba te kokaba yo te po ya okaba soki ozolinga muto wana aza elelo kwa yo komi nzambe na ye okoma ocontrôler cerveau ne bapensi na ye omoni ngaka depuis demer alongo epa Bellevue nde na comprendre que oui Bellevue aza mabe parce que modèle demer azalaki fidèle ya ntango nyonso alongwe aye mpe asali mpe mission alobeli mpe Bellevue aza na mpe azobeta bordi na famille libota na comprendre ka Bellevue aza mabe mabe lelo baolobaki décor asengi Bellevue pardon peut-être eza pasi muto zongisi décor epa Bellevue eza souffrance iti yoka so décor bandani ko se retrouver le quoi Jérémie banga baza alinga zongela Bellevue azongela te souffrance nde pasi atelika boye douleur pasi po mutu na mutu monde toza boye tozalaka na mbongo chaque jour te on n'a toujours pas l'argent tous les jours. Mbongo, ezalaka processus. Ezo bima, ezo kota. Batumsu bakota mbongo une fois par mois. Batumsu bakota mbongo chaque jour. Par exemple, les commerçants bakota mbongo chaque jour. Chaque jour mbongo, zo bima chaque jour mbongo zo kota. Batumsu bakota mbongo par semaine. Batumsu bakota mbongo par quinzaine. Batumsu bakota mbongo par trentaine une fois par mois ici et cause à la paix décor en activité moto à ça les côtes là qui mbongo par jour c'est-à-dire que il vit na to na ki azu mais ce qui a na Bellevue TV bazo programmer na ba film ndeto na hôtel ko expliquer dans la fois parce que Bellevue a ça ba film né 3 mois avant akangi bino na schedule nae a futa no boza un peu calé vous vous retrouvez na ba 200 ba 100 vous se retrouver vie zo za na ku plus ba cop no beta côté mso na ba temps oza na ngo ba temps libre oza ko se retrouver siko passe son si décor et pas bela bongo ba ke bela za bien te parce que plusieurs personnes ba longo et pas bela ba tsali ko beta témoigner tano mtu kwa vini mtalongo mtasuka no alongo mtasuka pourquoi le bic beaucoup na noko kabwana bukabwana na moto mais au garder ka bande non la preuve en est que Lili oh les lois ont manqué le respect na oyela analyse kala minta alongo pas si là eloni malonga loba na kombo asila azwa eloko ko loba na kombo asila te parce que eloko ezate place vraiment na mona que oui si la za bien place ka tango Lili alongwaka ndika te si la za bien po azangi eloko ya kolobela si la émission demer asalaka nyonso elle a usé de toutes ses forces pour abimisaka moi eloko moko boye mais azwa eloko te po mona ke si la aza na ye bajar wana te ya kofandelaka bakombo bato ndenge na en plein restaurant na yo ozo ofandeli kombo ya mutu ti ba enregistrer yo ti ba memi yango na les concernés kuna et pesi pe moto on peut committer lelo mninga pa considérer que nazalaki dupe po nini po yo zala na ba problème na yo na Jérémie ozala na ba problème no kala isa pasi na otangela bino quelques commentaires et bon to chiter na biso en tout cas Malika beaucoup de courage pour éviter quand est-ce que likambo ekosila
nzamba asunga yo apeso kimia po en tout cas nayebi te oyo eza makambo mosusu eza penza makambo mosusu ya makambo mosusu nzamba yoka mawe azomona bozela naluka natanga quelques commentaires ebongo tokabwana na biso vie eza compliqué biloko bato mosusu bazwaka te lelo kaka mpona azwaka nini wana soki azwaka na ye mbongo wana te lelo nayebi te soki elingaki ezala kaka eza pasi eza vraiment pasi natanga kala mingi te awa nalika naoluka ye mpona koma place eza voilà nakomi na commentaire sikoyo nazoimagine makambo komi soki sikoyo ozoloba ngo go wapi basepe na bango nango n'importe quoi je comprends que oza zozo po manika n'insulte pas maniashu zongisela ye bela koma komi zwa bokende nde epa demer boya kodiembela epa mania te kuna nde bo biso awa tondimi nyonso me répondre kaka demer demer répondre ma chérie soki ngai yo somba enveloppe mwa montant ya mbongo somba enveloppe zwa montant ya mbongo atiaki zongisela ye eza pasi oui azongisela ye bajaloux Bellevue aza na mbongo nini po abalela mutu mobali epokwa ye moko abala te bayuma bajaloux ya malika madame paradis bokosumba yaka na yo analyse nini okoya nango oyo ekoboma libala na ye sia marraine bandimaka te okobimisa mobali na boye marraine bandimaka te okobimisa mobali ya boye bon mobali ya malika en passant attaché de presse abela afingaki ye miso etengama sikoyo ngaso na otala mobali ya malika naomona nanga place miso netengama te omoni baetula omoni mutu so aza kotula to azwi mobali asuka na marché mona kaka azomona kaka complexe elobi nango mamu mamu ya na nga wana otali mobali okumisi nzambe so otali mobali ya malika okumisi nzambe un bon jo tai kitoko kona ngo lipasa donc mobali ya malika aza mwana nanga mon fils jumeau parce que nga naza mère double donc namoni ata défaut moko te oyo mobali ya malika aza nango bakofinga ye miso etengama wana eza nde azolula nde mobali ya malika nde na mayele malika beaucoup de courage mokili oyo nzambe atindaki biso ezala nango kaka boye ezala nango kaka boye motu mosusu so apesi yo aosatandre yo okoma lokola donc esclave na ye so amoni ke yo oza nango na esprit esclavagisme te ekomeli oniongo mbongo wana ezala nango kaka na moi nde ozwaki yango mpo so eza niongo ya butu eza pasi parce que combien d'années après mariage na yo likambo wana esilaka te tolali tolamuki tozongi kaka wana tozongaka kaka na sujet wana kitoko te eza pasi Bellevue nzambe afuta yo nzambe afuta mpenza kofutama na masumu ezala bamanière ebele eyaka na manière moko te ce qui est sûr ofutama et puis ofutama kitoko penza. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Bye.